Merci bana nzambe tika nzambe ya pambola bino to kangi misu to bondeli liboso to leka na exhortation na biso ya mokona lelo kolo to tondio to komisio pona ngongo pesi biso ya koyeba na kokabola liloba na libota na yo pona kolendisa mana biso to metiki na maboko na yo utiliser biso lokola ba instrument na yo pour communiquer liloba ya foi liloba ya sagesse liloba ya boyebi epai na libota na yo bisika nyonso ezwa mibango na kombo na Yesu Kristo amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Tika nzambe apambola bino ma comité koye kula lilo tozo zwango na mokanda ya Proverbe chapitre 22 verset 23. Proverbe 22 verset 23 Bible lobi, l'homme est prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Alors ce total ma comme la carte lelo to partager na bino sur la prudence topé kozala na bokebi. Partager sur la prudence topé kozala na bokebi. Alors le mot bengi prudence topé kozala na bokebi ezani ne bato français ba lo baite ezali qualité topé attitude o moto azana ngo na kati ya molimo na ye. Attitude o to kozala o eza ko sala ete moto wana ayebana ko kima mabe ayebana ko calculer mbeba nyonso tope mabe nyonso o likambo aza kokime koki komemela ye na bomoi na ye pe na lolenge wana nde koyeba na kopesa ye makasi ya koyeba kokima yango po ete eba na kokoma na bomoi na ye te. Ce totali tozongo na kati ya makomi ototi kotanga na Proverbe chapitre 22 verset 3. Ce totali yango par rapport ya bokebi par rapport ya prudence ezotali sabiso lolenge ya bato mibale. Moto aliboso aza moto na bokebi to un homme prudent baobi moto na bokebi to un homme prudent aza moto oyo aza na makoki ya komona mabe avant ekoma to mabe eza mosika ya yebi deja komona yango lokola moni yango ayebi na kokima yango ayebi na kobomba mapoete mabe oyo ekomela ete poete mabe oyo esala eyela ete yende babengi ye moto ya bokebi to pe moto aza prudent. Mais Bible lobi na mokili toza kaka na ba prudent te bato na bokebi te batalisi biso pe toza na bato babengi les gens qui sont simples na ba version musu babengi bango babi bato na yauli babi bato na bozoba na ba version mususu babi bato na yauli te pe bato na bozoba baza bato oyo ata moni mabe eza liboso na ye ko changer nzela te ye ko continuer kaka na nzela na mabe ata mabe komeli etali ete bato na yauli bazali bato oyo ndenge Bible ezali koloba ata moni mabe eza liboso na ye azosala sembla lokola kutu mabe ezali te akotambola kaka na nzela bana kotambola akolia kaka ndenge bana kolia akovanda na bato na bana kovanda akokende ba fete na bana kokende kaka eloko moko ko changer pa na ye ezali te nde bato boye Bible ezali koloba bato na yauli lifuti na bango ezalaka bazwaka etumbu etumbu muso eko komima okino na kufa. Bien-aimé dans le Seigneur yango Bible ezali koba na Proverbe chapitre 11 verset 14 babi quand la prudence fait défaut le peuple tombe. Babi prudence bien-aimé prudence ezali lokola frein prudence yango ezali ko permettre biso to ba mabe o ezali ko ya liboso soki yo mwana na nzambe oza na prudence te soki église mobimba boza na prudence te soki mboka mobimba toza na prudence te ya komona mabe o ezali boso na biso ebe biso nyonso tokoyeba na kokufa efote kozala ya nzambe te. Alors Yesu Kristo mwana nzambe tango yaki na mokili oyo nini Yesu Kristo alobaki pona bokebi na bato tokozwa ba makomi mibale oyo ezali kotalisa biso nini Yesu atangisaki biso pona bokebi. Makomi ya liboso tozali kozwa yango na mokanda ya Matthieu chapitre 10 verset 16. Na français Matthieu chapitre 10 verset 16 Bible lobi, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Tozomona awa Yesu Kristu ndaza kotinda baye kolina ye
bakende kotia liloba na nzambe liloba na ye azaki sur la terre mais azotinda bango ebisi bango naza kotinda bino na évangélisation na tindi bino bisika bako kosa évangélisation bato wana bazali lokola banyama ya bambwa ya zamba baza na kanda bakoki kosala bino mabe yo koki kosala likama malamu ya koki kosala yo mabe bamusu bakoyamba bino bien bamusu bakoyamba bino mabe na yango nga nkolo na bino nzambe na bino na ebisi bino lokwa bozo kokende kote ya bango bozala na bokebi bozala prudent omoni yesu azotinda bayekoli na yeba kende kote ya mais azali koyebisa bango bazala na bokebi baza na prudence mais bango yesu akoki koloba bon boza na bokebi te boza na prudence te ngai moko nzambe na kolongola ba danger nyonso eza liboso na bino te nzambe asalaka bongo te alobi na bango ete natindi bino me bino boza na bokebi ngai yesu kristo te na koza na bokebi liboso na esika na bino me moko na bino ye moko aiba na koza na bokebi liboso ya danger o eza liboso tomoni yesu atalisaki bato bayebaka na kobanga komibatela na mabe o eza liboso ya mibale tokei makambo ya mibale tokei nango na Matthieu chapitre 24 dans Matthieu chapitre 24 verset 1 à 3 et verset 15 à 20 Matthieu chapitre 24 1 à 3 Bible lobby comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assied sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ok, tout le monde Yesu Christ na bayekoli na ye bayekoli bamoni tant bazali na Yesu Christ bamoni ten kitoko ya temple na Yerusalem. Balobi na kolo tala ndenge temple ezali kitoko makasi kolesi bango te ekotika la kaka kitoko botina mikolo ezali koya temple oyo ekolala na se ekobukana basoda ya Roma bakoya na mokonda bango général Titus bakoya bako investir mboka na bino Jérusalem pe bako détruire yango et puis bango somo wana nde bapusa na kipenepe na nkolo batuna ki nkolo Yesu mituna misato mituna ngo ya liboso ali nkolo yebisa biso ni ekolakisa biso ete basoda ya Roma bakoya pona ko détruire temple oyo motuna mibali yebisa biso bilembo nini oyo kolanda bozongi na yo elembo motuna misato zali ete yebisa biso bilembo nini oyo ezali kolakisa ete mokili ekomi na suka mituna misato. Maintenant Matthieu chapitre 24 Yesu tanga azali koloba na Matthieu 24 aza ko ramasser toutes les trois questions mais c'est la première question qui m'intéresse pour nous parler sur natesa nabino ndenge nini kolo alobaki sur la prudence. Parlant en ce qui concerne destruction il y a Jérusalem na temple na yango tomoni Yesu alobi na bango tango makambo ekokoma. C'est-à-dire, tant que destruction, tant que Romains investir pour détruire, quel doit être votre comportement? Quel doit être votre comportement? Toqué dans verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors, oyo, na Judée, bakima na ngomba donc tout le monde yeso hôtel sabon que ce n'est pas que tant aux na Judée au moni ba ko bombaye ba soda romain ba ko détruire Jérusalem na temple nango yozonga na kati polo ba ke nzamba ko bomba yo te Yesu atalisaki bango bayeba na kokima bien aimé eza important kokima ça fait partie aussi ya prudence voilà pourquoi Yesu que c'est bango awa likambe kozala kokima et kozala ko prophétiser te et kozala ba parole de foi te mais bon kima nde lobi que kozana prophétie na yo te lobi que kozana parole de proclamation te lobi que kozaka kana kokima na yo et le comme bala lobi na bango ete moto on a verset 17 Verset 17 à l'obaki na bango, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Moto oya kozala na batol, moto ya kozala na kati ya plafond, moto ya kozali ko na ndako pete ba mona yete, ata bazali ko boma bato o bazali na kati ya ndako, yoko kita te pete soki okiti yo pe ba ko boma yo. En d'autres termes, tout moi déjà Jésus abandé ko parler bango sur un confinement mais volontaire. Confinement où ils allaient volontaire, c'est le conseil de Jésus. Ce qui veut dire,
qu'on se confine, si cela peut permettre à ce qu'on échappe à danger, alors ce n'est pas une punition, mais c'est l'acte de prudence, qu'on se confine, qu'on va dans nandaku, qu'on tambola pamba pamba te, ezali un acte intelligent, un acte rationnel, ils permettre au kima danger. Et la troisième chose, ABC Bango, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est-à-dire, ce qu'on a qui na bilanga, atabo komi na butu, malili makasi, ozangi eloko ya komi finika, ozangi eloko ya se couvrir. Alors, yeso alobi na yo ete, kozonga na ndako te po kende koluka manteau. Pour soke na ndako luka manteau bako boma yo. En ce moment, la prudence veut que on dit ma ko souffrir pendant un moment ata na malili pour que tango événement ne ko si là o ko joa temps ya ko se soigner ya ko koma malamu. Frères et sœurs, oui, batumingi bazo lela wenze, batumingi bazo lela tozo tekate, batumingi bazo la, oui, bien aimé, ato te kite, oui, eza pasi o ko yo kanzala o ko ko sa comme ça. Mais la vie aux autres protégés est important. Mais ce que le bimi, bisco bimi kuna, oibite nani aza nani, ozu corona, ozongi nango nanda, ko contaminer moi sinayo, o contaminer mobile no, o contaminer bana yo, na be ozunion so meme libango e ko meme la bino loko nini. Boko li yango moko simana moko pe batondambo bakoki ko kufa, pe batondambo bakoki ko bika. Pourquoi? Pour la likolo ya ozalaki na prudence. T'es bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde y est sur hôtel sabango pendant cette période là, il faut qu'on se sacrifie, il faut qu'on ait la prudence. Bien aimé, na temps haut il faut que se sacrifier, tu la prudence. Bien aimé, la prudence n'est pas la crainte, la prudence n'est pas la peur. Beaucoup de gens pensent que ce bataille est prudence, mais c'est la prudence, c'est-à-dire la prudence. Non, la prudence n'est pas la peur, la prudence n'est pas la crainte, mais au contraire, la prudence est une vertu chrétienne. Et ça le lengue oyo, et sa qualité, oh, biso ba Kristo et bongi to eba na ko développer pe yangonde Bible ezali ko senga na biso za nango. Obi nzambe na lolenge asala po abatela biso bato. Na lolenge o nzamba asala batela biso bato na système a protection ya nzambe pona ko bomba nga pona ko bomba mo Kristo nyonso. Na système a protection ndenge nzamba asala moko na biso azali na pas responsabilité na ye. Pe nzambe azana para responsabilité na ye na bandeli na système a protection ya nzambe pona yo pona ngai pona moto moko na moko nzambe azana par na ye moto pe azana par na ye. Alors par na yo moto ezali nini? Par na yo moto ezali nini? Par na yo moto ezali tout simplement koyeba kozala na bokebi. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être prudent. Ce que vous allez prudent, bien-aimé dans le Seigneur, ne au sali ta part. Mais ce que vous avez prudenté, Dieu ne fera rien pour toi. Et ce n'est que lorsque toi tu feras ta part, il y a cause à la, entre autres, cause à la prudent, que nzambe pe akoyeba na cause à la part na ye, ya cause à la, ya ko batela yo. Kobo ya cause à la prudent. Peut compter kaka na protection seulement ya nzambe, c'est une manière pour toi de tenter le Seigneur. Oui, bien, batu mingi baza ko mekankolo. Na Matthieu chapitre 4, verset 6 à 7, Satan alingaki ameka a poussé Jésus-Christ ameka nzambe na ye. Yoka Satan denga lobeli nkolo. Alobi, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Yoka réponse à Jésus. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satana, alinga ko tindika Yesu. Atindika Yesu ete asala, a tenté nzambe, ameka nzambe. Abina niko se Yesu kete Yesu oyebi ke makomie lobi ete atomi tiki omi kwei na yo nzamba kotina ba angelu na ye ba ko boate la yo ba ko simba yo po eto kwei ate po eto kufa te. Alors Yesu pona ndimo za mwana nzambe la kisango za mwana nzambe metiko bwaka ebongo ba ange nzambe baya ko yamba yo
Yesu atali asosoli te mwana mobali o Satana alingi ndatindika ngai na meka Nzambe. Na meka Nzambe. Yango Yesu abise te Satana eza boye te. Eza boye te Satana. Po ete makomi le bien ete okotinda ngai te na meka Nzambe na ngai. Okotinda ngai te na meka Nzambe na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur. Ebe na batu na ngonga oyo bazo tenter Nzambe. Ebe na batu na ngonga oyo bazo tenter Nzambe parce que bazo komi lo beleke Nzambe akobomba ngai, Nzambe akobatela ngai, na bima, na sala, na tonisa na molimo mosanto, na za mwana Nzambe, na jenaka, na kilaka. Bien-aimé dans le Seigneur. Na kozwa bakochanga huile d'onction, bakochanga huile d'olive ko protéger nga lokuta, buzoba, tika makambo wana. Po ete ozali nde ko meka Nzambe na yo. Soko sali makamba bongo moni danger liboso na. Olobi ke yo za mo Kristo monene, nguye tonda yo meke. Okei libanda malade kozwa yo pe okokufa. Nzambe akosala eloko te po eto meka ki ye na nkona yo. O meka ki ye Satana nde azwi yo, ameki yo. Tango nazo tambola na nzata na balabala bisika na vandi na lobi tellement mingi me bato bakoyoka te. Okoma bato basi na za mo Kristo, Nzambe bomba kangai, Nzambe batela kangai. Mais ça bongo te. Ba nizali ko batela ma oyo sosolo yango malamu te. Nzamba batela kayo, mais na système ya protection Nzambe, Nzamba za na part na ye, yo pe moto, oza na part na yo, oeba na ko jouer part na. Soki yo boko mi batela, Nzambe pa ko sala part na ye te. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce total Bible le bi ajouter à votre foi la vertu. À la vertu la connaissance. Omoni oza na foi. Nga na oza na foi. Mais Bible le bito tika foi na biso bongote. To bakise la ngo vertu. Parmi ba vertu to koko bakise la foi c'est la prudence. La prudence c'est une vertu. Bakisa prudence. Ba bisima ya vertu to bakisa science. Science ya liboyebi. Boyebi tozo ko zwango wapi to zwango na lobana Nzambe. Boyebi tozo ko andeo lobana Nzambe to zwango wapi to zwango na mayela bato na science, bato na les hommes de science. Ba osala ba recherche pour na biso, ba osala ba découverte pour na biso, ba fruit ba recherche na ba découverte na bango. Ba zo chiango à la disposition du monde, à la disposition des hommes pour être bato bas à la prudent, ba nini ya kosala, nini ya kosala te. Alors bien-aimé dans le Seigneur, toi n'attends oyo coronavirus ezali. Kolexatan na yo te olobaki na sala ba gêne ko zwanga ite. Kolobate que pasteur a selanga ba déclaration ko zwanga te. Oui biloko wana eza bien, mais toi sois prudent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sois et la vertu. Zala na vertu o to bengi la prudence. Et zala na boyebi, luka boyebi, sala o nyonso OMS. Aza ko bisa surtout sala ko to ki ma maladie oyo. Yami balé to sa ba décision ce chef de l'État, ba président na biso baza kozona ba mboka nyonso bisika tozali to salela yango. Troisièmement, to landa ba instruction oyo ministère to ministre la santé azoko pesa. Quatrièmement, to landa ba instruction nyonso oyo ba différentes autorités provinciales, nationales et provinciales na quelques niveau que baza nango bazo pesa biso pour tous se protéger na maladie oyo. Ce n'est que quand nous allons faire comme ça que Dieu verra que nous sommes des hommes et des femmes oyo bazali prudents et la grâce de Dieu bisika oyo. Prudence na biso ko ça na ba limite to kokate de bisika na Nzambe ko intervenir pour être à protéger biso. Tika Nzamba pambola yo lande matea ona ngo to kanga miso to bondela. Kolo natondio pona temps au pesa ki biso ko partager na libota na aussi la prudence. Le sambo nangezali na tango oyo na nzia molimo mosanto. Bana na ba développer prudence. Bana ba za la prudent pour que monguna profiter te na esprit de mort oyo aiba na ko décimer bana na de par le monde et dans l'église. Nzambe na za ko bondela ete ba nyoso baza na maladie. Le boko no na nguya e bikisa bango e kangola bango pesa bango guérison sasa ipi. Na bondeli Nzambe pona monde entier mobimba. Bikisa babeli. Na RD Congo bikisa babeli. Pepe na yo ana posa ya komona yo plus que jamais dans ces moments. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis et à la prochaine. Merci.